Voilà. Alors, mais tout qui est toujours dans la question, il y a caractère, parce que je pense que c'est là où nous amis, même la diaspora, batu mingi, baza ko poser ba question mingi sur Révérend Moka. Collabo ou bien patriote. Récemment, il y a Moussika, qui na Londres, moi problème est bimaka, ce qui ba monaka na katia téléphone, notamment numéro et à Joseph Kabila. Est-ce que il y a des signes que Ozali collabo ou bien eza numéro mutunyo soit kozana? Ce qu'il faut tout le bac mutu oyo azali na numéro ya Joseph Kabange na kati ya téléphone na ya azali collabo. Alors c'est que Jean-Pierre Mbemba na bato ya Tshisekedi oyo bazo communiquer na présidence bango nyonso, donc politicien nyonso, leader nyonso na monseigneur Mosengo. Donc biso nyonso toza ba collabo. OK. Voilà, donc tozoko base kokoba ndeko mso akoti na ligne. Bonjour ndeko DSV, Zwali Loba opposé question na yo na révérend s'il vous plaît. Merci papa nabiso Olivier Bolia nalandi bino. Mengai motuna na ngai oyo esengeli na tuna nazali koyeba position ya ndeko nabiso te côté nini oyo azali komema peuple congolais. Alors bolanda nano ba déclaration na ye moko na nasimande to koyeba lolenge ya ndeko azali pro Kabila ou bien azali côté na biso ba combattant pambate moi anomalie ezali tolanda na ba déclaration na ye. Merci. Rais Joseph Kabange oyo outi koyoka makambo oyo Henri Muke alobi. Umetoka kusikia neno hii Henri Muke ametoka kusema biso nyoso toyebi ke obomi Armand Tungulu. Sisi wote tunajua kama wewe ndio umeua Armand Tungulu. Floribert Chebeya toyebi peke yo mutobomi. Floribert Chebeya tunajua kama wewe ndio ulimuua tipia. Soki na bandi bakombo ya bato obomi eza mingi. Nikianza kutaja jina watu wote wenye uliua hatutapata wakati. Na yebi ke rêve ya Armand Tungulu oyoki ango pe oyebi ke za rêve moko ya solo. Na yua kama hii ndoto ya Armand Tungulu na wewe mwenyewe unajua kama hii ndoto ya Armand Tungulu iko ndoto ya kweli. Esika ozali wana na yebi kozobanga. Fasi kwenye huko tunajua kama wewe uko naogopa. Ozobanga ngaite, ozobanga makambo yo moko osali. Hauko aniogopa mimi mwenyewe, meuko naogopa maneno yote niko nafanya. Soki ya solo Nzambe azali na likolo. Kama hiyo kweli Mwenyezi Mungu iko juu. Soki ya solo yo zali moto na otema pe na makila neti ngai. Kama hiyo kweli wewe uko binadamu kama mimi hapa, na yebi ke siko zaliwa nozobanga. Najua kama fasi wewe uko moga. Olingi okufa ndenge emonani na kati ya ndoto oyo. Unapenda upate kifu nginzi bwana Armand alipata. Na lingi na bangisa yote. Sipendi kukuogopesha. Na lingi pe na finga yote. Na sipendi kukutukana. Papa na lingi na finga yote. Baba sipendi kukutukana. Ngai moko lenge nazali awa na 2003. Mimi mwenyewe ngizi niko hapa akati na lota kiyope na ndoto okufela kina ndenge na mimi nimefanya ndoto na wewe umekufa. Na yebisa ki mwasi na ngai. Nimemwambia bibi yangu. Na lobi na rêvé que président akwei na mabele sur le trottoir makila na nzoto na ye. Na mwelezea mke wangu kama aifanya ndoto weye umekufa damu yako iko na jaa yote kunjia. Nazali moto. Niko mtu kama wewe. Musaye na Nzambe. Mtu wa Mungu. Oyebi ke nazali mokonzi. Unaiwa kama niko mtu mkubwa. Yoza mokonzi. Wewe mwenyewe uko rais. Ngai pe nazali mokonzi. Na mimi niko rais. Na sengi Nzambe. Nalomba kwa Mwenyezi Mungu obenda mapembeni. Ujitie pembeni. Okufa ndenge wana te. Usikufe nginzi hiyo ndoto imesemewa. Benda mapembeni. Wewe rudi nyuma pembeni. Kokufa ndenge wana. Usikufe hivyo. Nazoe bisomba la suka. Mimi nakwambia hii ni za mwisho. Benda na pembeni. Wewe toka hako kimya. Kolingate okufa ndenge wana. Usiopenda hiyo ndoto itimie. Tika bana ya Kongo. Acha watoto wa Kongo
ba continuer vie na bango, waendelee maisha yao kimya, ba tonga mboka na bango, wajenge mwingine wabo. yo bendana Wewe toka tu njiani. soki obendani te, Sio upenda kutoka njiani, ngai nakoboma yo te, mio sio kutakuua. naboma mutu te na vie na ngai, Sio uwa mtu pa maisha yangu yote. jamais na vie na ngai nakoboma moto, Hata siku moja sitafanya hivyo. nasengi pete baboma yo, Na sitalomba wa kufanya kila kitu. jamais nakosenga mutu aboma yo, Jamais siwezi kulomba kufanya kitu mais yote. soki obendani te, Kama haupendi kutoka wewe mwenyewe, okokufa pe kaka ndenge wewe utakufa hivyo tu. mosaleli na nzambe alobi, Mtumishi wa Mwenyezi Mungu amesema, soki nzambe azali na likolo, Mungu, Mwenyezi Mungu uko juu. soki ozali moto neti ngai, Wewe kama uko binadamu kama mimi, na motema na roho kama mimi, na makila, na damu kama mimi, yoka maloba oyo. sikia maneno nimekutumia. Merci mingi. Nakupigia aksa. Ndeko, bolimbisi. Ozana montre na ndako na yote papa. Mais radio du soleil ezali branché. Mais oui, biki yango pi me na fondelaka awa na kati ya ndako na nga. Masuwa kitoko. Mika kondima mama. Ndimela ngai. Radio du soleil eza na top. Moko te. Radio Lisolo fin kaka. Radio Lisolo wetu abana ba mwena Kongo. Nga biloko ya makeye papa na jakolanda radio Lisolo papa litaboloki ta grave bana tala biloko wana tika na kudia lisusu te po radio Lisolo ibandi. Merci papa Nabiso Olivier. Nabanzi tolandi déclaration ya pasteur Jean-Paul Mokia. Nabanzi place wana nazali koyeba te akomi combattant ndenge zali aza résistant lelo toyoki ndoto azali mutu oyo apesi candidature na présidence tozali koyeba ndenge nini tokoki ko distinguer maloba na ete na banzi bandeko oyo bino bolandi bomeka nanu vraiment kozwa mayele na oyo ye alobi aloti ndoto na chef de l'état ke babomi ye boyoki ndenge apesi mbano na ye. Alors ba cassette soit ba vidéo ezali ebele oyo ezali na ba contradiction ebele moya ko tiango vraiment tango soki tolobi to project tango po tozali ko comprendre position na yete azali côté nini côté na biso ou bien aye ko embrouiller diaspora na ba déclaration. Merci papa na biso Olivier tozongisi maloba pa mate bande ko bazali mo ebele tokopesa bango maloba eboto. Merci mingi DSV pour na motuna na yo na ebité révérend Moka est-ce que kogi ko élaborer na eloko ya lobisu sous clarification côté nini yo ozali côté ya peuple azali ko luka changement alternance ou bien ozali moto aye au sein ya opposition pour na ko panza pour na ko bebisa pour na ko mema message ya division. Moto oyo akomemela ngai déclaration moko pamba ya ba candidat na présidence oyo bapesi message ya niveau oyo nga napesi na message oyo na président de la République balakisanga message wana. Je suis le seul candidat à la présidence parmi les candidats crédibles oyo a s'adressaki directement na chef de l'État par rapport ya liwa ya ndeko na biso Armand Tungulu. Alors soki lelo mutu oyo azo défendre Armand Tungulu na Floribert Chebeya baye ko ambouye baloba toyebi position na été na kanisi il faut qu'on y tuna niveau ya analyse na ya réflexion ya ba congolais et comment na niveau nini. Voilà. Donc, au Sukiwana, révérend. La Sukiwana. Alors, merci beaucoup. Tozo Kobase Kokoba, émission Nabiso Leslo, investigation 243, invité Jean-Paul Moka, révérend et candidat à la présidence. Ndeko Moussous Naline, Ndeko, je crois, Kasongo, Topesio Liloba, pour la question na yo, na révérend Moka.
Ah, papa, le bien, quand mutuna te, yemo ko revera yebi, na solo na yeba mbali belé, ayebi qui je suis pour lui. La seule chose que ngana rotsenga crédibilité, sincérité, honnêteté pour le peuple congolais. Oya ngana ye, ezali à huis clos, au solo belé, yemo ko yebi. Ma déception est tellement ébélée. Au moins pour muto que ne liboso, il faut yemo ko bongisa image na yo. Toyoke belé na yebisa ma revera to solo na yeba mbali belé ngana za parmi bato bandimaka revera que non na ko wapo na kombo ya Congo naza le vrai combattant résistant na kati ya Montréal nde nazali abayebi nga na pesa revera penza position moko ya makasi awa na Montréal mais pour nga c'est une déception totale na koloba ngo na radio te ye moko revera ayebi bon tobongisa tobosana le passé total la position soki eza ndenge nini po likambo ngana eza likambo mwana na papa na ndeko babongisaka ngo na kati esika bato baali te naza na ngana eloko te nazolanda nde bino bato mosusu baloba ngana yoka na suki wana papa. Voilà, mais au sali allégation moko ya moi makasi wana déception, ce sont des mots quand même assez chargés. Déception na likambo nini? Na repère l'exemple belé que papa Olivier parce que moi je suis pas là pour n'importe quoi sur le révérend. Ce n'est pas n'importe qui que toza na émission Lelo, c'est quand même un candidat à la présidence de la République et ceux qui ont allégué biloko comme déception, comme obaye, il faut quand même opérer sa table élément moko superficiel ou permettre de comprendre mutoyo balingi batia na bokonzi ou l'équipe bikondi nyonso na mboka na biso. Alors na kolobaka eloko moko na kosenga na rivera moka azala un peu concret, azala un peu réaliste. Nyonso azoloba tango moni ndeko moka utakolobana na landi bino bieke. Omoni comme des malobaka na epa na biso, les paroles s'envolent, les écrits restent. Tango me rivera loba banda kolobati lelo, il y a des gens qui ont vraiment ces éléments là. Bazana babilo koana. Ngana kosenga ga eloko moko poche momoni muto oyo comme la Bible nous dit sauf comment dirais-je non les Français disent sauf les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Muto azali mutu abon wana kapa ko changer na quelques minutes akoloba non position nanga bo ezala ki bien té. Le seul chose na ko pesa na ko ke moi bloko mi bale mi sat akoloba ke non révérend aza vraiment na a concrétiser makambo azoloba na biso té. Et puis biso bato tozo bunda pona ye alingi ko pesa biso place te bien le long exemple anga. Moi aujourd'hui je suis minimisé et ridiculisé ici à Montréal. Yo tonton lui papa Olivier oyebi yango bien. J'ai pris des contacts na bato. Na salaba makambo ebele pendant au moins 2 mois. Nazo tambola nazo ko sensibiliser bato. Mais lelo en tout cas suite il y a moins déception nazo wana eza quand même moi malamte prochainement bloko wana se répéter. Na yebi kaza mutu peut-être azaki trop chargé, peut-être azaki na makambo ebele, mais ebongi soki wanile voyage ezaki bien préparé. Il faut qu'on fasse un exemple moko il y a bien pour bato na ba yoka va comprendre mbalasima bazwa. Est-ce qu'aujourd'hui moi comme je suis là, je peux aller voir encore Dicep, yo yebi Dicep que c'est quelle valeur azan tango awa. Daniel comment Cordé Sokinani au député wana. Oyebi yo moko yebi azan influence moko munene. Na kende na nini na chambre de commerce à Montréal. Yo moko yebi influence ni bango bazana ngo. Mais lelo na moya lelo c'est une déception pour nanga. On a yebité soki candidat mususu akosenga nga bon nga na kosala ngo lisusu. Ça c'est une chose qui m'a déçu complètement quoi. Alors ils ont vraiment balassi. Oui papa. Voilà, merci mingi monsieur Kasongo. Révérend batu mingi oyo balandaka yo balobi révérend mayele mingi mais côté caractère nde batu bazo attaquer mingi.